Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yo zola kwa kitata nzambi wasi, yo untwadi wangchata mwanda wa velela, bika kwa masikilanga mnaitotoka ya kwa ilimvu, se ye mwantata mwanda wa velela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pitata Molimo Santo. Lelo monani ete eza mukolo ya yambo. Oyo pe mukolo ya yambo pesa mini biso. Oyo bana kelasi to ba étudiant pe ba finaliste pe mandombe pona kokanisa maye oyo maleka na le 4 janvier 1959 oyo wana date eyebani officiellement na l'État pe na le 4 janvier 1960 création d'eng botangi biso na kati na discours ya ba école conventionnée kimbangiste oyo ezali ko regrouper biso nyonso ezali fête ya l'État ndenge le 5 ndenge l'État gouvernement biso ya Congo balingilaki yango ete na mokolo na lelo tozala na makanisi na mabondeli kokanisa maye balekaka na 1959 na le 4 janvier bankoko na biso bamoni pasi na likambo oyo pe na niveau ya Lingomba kokanisa mpasi oyo emonanaki na batata na biso ndenge babenganaki biso na bitelo nyonso wana mpasi wana ekomi na biso journée ya réflexion to réfléchir na likambo wana ya mabondeli na kati na mabondeli ndenge papa mfumu Simon Kimbangu alobaki yango na 1921 eke pasi oyo biso tokomona ekozala nde mpona bomengo na bino bana na biso pe bankoko na biso kasi na ntango wana soki ekoki bokanisaka mpasi na biso ntango bozali kokanisa mpasi na biso biso pe tokobosa na bino te emanso wana na mabondeli esoki tozali kotala na mabondeli donc kokanisa na nzambe na biso oyo azali tata Simon Kimbangu tolandi manso ndenge moti koleka awa na mabondeli na banzembo benzembo moko oyo koti biso oyo yembi bandeko na biso ya jijiki boyembela biso nzembo wana oboti koyemba tokanisa mpasi ya bakoko oyo bango bamonaki mpona biso bokoyemba yango na Kikongo mpe bokoyemba yango mpe na Lingala biso bana oyo tozali koyekola scientifique ya mokili tolobelaki yango lobi papa Simon Kimbangu alobi ete oyo bokoyekola oyo malamu ya mabe boyekola te jijiki
Merci, Jejeki. Yo dirigeant yaka awa. Lelo yo pasi. Oyo bakoko ba monaki. Tolobelaki yango lobi. Oyo likambo makasi oyo bakangilaki Papa Simon Kimbangu. Oyo d'avoir réclamé la liberté d'expression de l'homme noir entre les blancs. Mamana likambo bakangilaki nde yango wana. La liberté d'expression. Moto mwindu aza pe na droit ya ko réclamer ke soki likambo wana bayebisi ye yango esengeli ndengo wana te ke andima yango kaka wana nini mundele mutalobi yango mais ork biso nyonso tozali bikelamu ya Tata Nzambe. Papa Simon Kimbangu aboyaki te kosala na bamindele kasi likanisi oyo mundele aye nango biso pe ba africain to ba noir to kanisa est-ce que likambo bayeli biso ya mabe to ya malamu to kozwa ndakisa bango moko bamindele tango bayaki bayelaki biso na nzela na mukanda ya Tata Nzambe la Bible. Mais bayebisi bango kuna bozo kokende na Afrique oyo esika mutu mwindu azali tomemeli bango Bible donc kolakisa bango Tata Nzambe mais boyebaka ngo na mitu eke bango pe baza na Nzambe na bango o Nzambe azali Tata Simon Kimbangu. Qu'on le veuille ou pas, mais bango bayebaki yango malgré bamemilaki biso Bible mais bayebaki te mutu mwidu pe aza na Nzambe na ye. Nzambe yango nani? Tata Simon Kimbangu. E bayebaki yango lelo baza koloba ke baza koluka Saint-Esprit soki aza wapi. Bango moko bayebaki ete Saint-Esprit a existé déjà et il existe, c'est un homme. Bayebaki yango nyonso wana. C'est là où Papa Simon Kimbangu aza koloba ete tango bokokende na ba classe koyekola ya malamu yango nde bondima, mais surtout oyo etali religion oyebaki ete toza na Nzambe na biso oyo kombo na ye Tata Simon Kimbangu. Yango Tata Simon Kimbangu apekisaki tokota na bamagie te parce que bamagie wana ezali susu Nzambe mosusu. Tokota na makambo nyonso mabe oyo lelo ndikoloba bazopekisa biso. Papa Simon Kimbangu ntianga na lobi ete mabina ngolatu ya mabe lelo yo grand professeur na biso comme que téléphone et na téléphone kokota option na option oya mabe okolanda te ya malamu de ya ngonde okolanda. Il savait très bien que bazana Nzambe na bango ya mutu mwindu oya bengami ete Simon Kimbangu. Yango Papa Simon Kimbangu alobi na 1921 ndenge te lobeli yango na le 11 septembre 1921 bana bokende koyekola na classe ya malamu yango nde bokoyekola
ya mabe bamaji nyonso wana bolanda te ezali lokola bana Israel ndenge bakendaka bowumbu na Israel malgré eke bazalaki déjà consigné bozokende bowumbu mais kuna bozokende bowumbu bogarde coutume na bino kuna banzambe bazali ebele même la classe la histoire bakotangela biso les faux dieux de l'Égypte. Il y a un seul Dieu qui est vrai, mais d'autres ce sont des faux dieux. Tout le temps qu'on a classe, donc baïbaki malam. Yango izoko mona na po na biso lelo, surtout na turbulence autour on a katana lingomba. Ba faux dieu, ba koti ebele, mais biso tolanda kaka vrai dieu na biso oyo azali papa Simon Kimbangu bisaleli na biso. Yango papa Simon Kimbangu kianga na lobi ete tolanda bonkoko ya tata Simon Kimbangu, tolanda bonkoko ya mama Mwilu pe bamvoala misato esika nini bango batikeli biso mokonzi nini nango batikeli biso mokonzi na biso o batikeli biso tata Simon Kimbangu kiangani jejeki zembo elobini. Merci papa Fumambanza na ndengo pe siso maloba po te to traduire nzembo oyo bande kwa jejeki bayembi na komba tata mona pe molemo santo nzembo ndenge toyokeli yango ezali ya Kikongo pe bandeko ya jejeki basalaki traduction na lingala nde traduction ezali boye bakoko na biso bakangamaka po na kokokisa setango tozongeli bakoko na biso bakangamaka po na kokokisa setango kuna tokopesa mwa précision muke na mo oyo balobi tango biso nyonso toza awa toyebi ke ba traduction mingi ya banzembo na biso esalemaka na sens ya littéraire to pe traduction littéraire mais toza pe na ba traduction contextuelle c'est-à-dire kokota na mozindo ya message donc motango awe lingi koloba elaka pona kokokisa elaka yango bakoko bamonaki passe papa Simon Kimbangu na bakoko bakangamaka pona likambo na ye ezwa nzela nde yango balobi na biso awa na nzembo donc bakoko bakangamaka pona kokokisa elaka nde na solo batuni question pasi oyo nyonso bakoko bamonaka nani akoki kobikisa biso na mabe na pasi nyonso oyo bakoko bamonaka nani akoki kobikisa biso na mabe nde baye kopesa réponse alléluia 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 na nkolo yawe donc kaka nkolo yawe mutu akobikisa biso na mabe tozongeli bakoko na biso bakangamaka po na kokokisa elaka na pasi nyonso oyo bamonaka kuna na boloko nani akoki kobikisa biso na mabe alléluia 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 kolo yawe papa traduction yangwana na komo tamona pe molemo santo. Merci papa okoki kozonga na c'est vrai et que ce qui m'a tei tozali kopesa na ntina mosusu te po ete bato bakosa biso te ndenge ezalaki na bana Israel bokoti na bango na bowumbu na Egypte matei
esalemaki na bango ke mboka bazokokende banzambe bazali ebele kasi bino bosimba kaka kombo ya nzambe na bino oyo bazokoloba ete nzambe ya Abraham. Se Abraham takotaki na bombo na bana Israel nyonso. Abraham kolakisa ete abosanaki te nzambe na ye oyo mibeko ezwamaki na Moïse oyo eutaki na tata nzambe yango nde babandaki kolanda. Yango toza kotala eke bokende na bango na Egypte ntango bamisusu bakoti na banzambe mosusu mpe bamosusu bakangamaki kaka na nzambe na bango ya Abraham. Bakotangelaka biso Misaka Abednego bango nyonso okende kosambela baboyi kosambela bake kofunda bango kasi bokasi tata nzambe na bango emonanaki. Pwana nini bino bozosambela banzambe oyo bazotyela bino tete biso toza na nzambe na biso toza mpe na mobeko. Batumba bango na moto bango bazalaki misato batumbi na bango moto ole bazika baziki te bakoti na bango bakomi kotambola na defile bango nyonso misato e bakomi mine koloba ete nzambe na bango baza na bango. Mokonzi alobi banda lelo bato batumbi bango na moto batyeli bango koni batumbi bango kasi baziki te. Donc c'est que nzambe na bango mutu abateli bango mutu amine wana lokoloba ete nzambe na bango azalaki na bango. Yango mpe biso oyo tozali komona yango ya lelo nde yango oyo teokangama kaka na nzambe na biso. Papa Simon Kimbangu lelo oyo toza komona Papa Simon Kimbangu Kiangani malgré les tortures mais teokangama kaka na bokoko ya nzambe na biso. Totika te mibeko oyo batata batikeli biso misato bolingo mibeko mpe misala. Papa alobi ete na biso bana ba classe de basavant bokobima boboyekoli. Donc elikya ezali esika ya banzambe bango moko bamindele bayeli biso mpe nzembo oyo baza koreconnaître ke Papa Simon Kimbangu existe. Nakosenga bandeko nasengaki nzembo wana ezali kose rappeler donc koloba ete na nkamba esika nde espoir na biso ezali. Na tata Simon Kimbangu Kiangani esika nde espoir na biso ezali. Papa de la ville soki boza wapi? On sait très bien que bana Israël bozokende bowumbi me bokende kokota na banzambe mosusu te. Nzambe ya Abraham, Moïse na mibeko na ye yango wana. Toyebi Daniel ti babwaki ye na libulu ya nkosi mais lokola azalaki na espoir na nzambe na ye, nzambe na ye akobikisa ye. Yango nzembo batu koyimbela biso na jujiki bankoko bamoni mpasi na date ya le 4 janvier 1959 basali révolte. Me ndenge nini toza na nzambe na biso tonyokomaka boye na révolte wana bamisusu bakufaka na mokolo wana bamisusu bazokaki malgré eke bato mosusu bakosamaki nakende koyiba. Bamisusu bavesi raison eke biso na bonkoko na biso bandako na biso baporte ezalaki ya mandala la juste mpona koempêche soso bien mbwa akota te. Makambo na moyibi toyibaki yango te. Makambo ya moyibi nde mundele mutu ayeli biso kolakisa ete porte otya kadena otya serire okanga boye po ete mutu aya kokota te. Mene bankoko bayibaki makambo wana te. Bayibaki makambo wana te balobiki bino nde boye koapprendre biso koyiba. Yango tozomona na principe
so mina mibale ya lingomba nyonso baza kotangela biso yango. Papa de la ville topesi bino ntango kozala mokuse na nzembo wana bango moko bayeli biso nzembo koloba eke tata Simuki Mbangu aza na kati. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo, merci nkolo kopesa biso maloba okolimbisa biso tokokende musika telema te na nzembo yango pamba te biso ba mosusu depuis tolongwaki na école primaire tokomi déjà bampaka. Alors moi moke oyo tokoki nde tokozwa à peu près 4 extraits nzembo toyekolaka yango na école primaire pe mingi toyebi yango surtout bandeko na biso oyo batangi mingi dans les écoles catholiques. Nzembo oyo tobandaki koyemba, savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a quatre? Savez-vous ce qu'il y a quatre? Il y a quatre évangélistes, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Tu tiens 3 points de suspension, yoko kende ko continuer. Ti okoma na 10, pambate na 10. Kuna bayebisi biso qu'il y a 10 commandements ndenge totangelaka yango. Donc na ndenge kolo apeselaki biso meko soki okoki koyeba na moko elingi koloba nini nzambe moko kaka oyo azali kokonza na likolo na mibale soko oyebi likambo nini ezali na mibale. Eh bien, tozali na boyokani mibale oyo tobengi ba testament loi wano boyokani mibale ya kala pe ya sika. Malgré boyokani ezali mibale kasi nzambe moko kaka oyo azali kokonza na likolo na misatu batu misatu to batata misatu na nzambe moko boyokani mibale ya kala na ya sika kasi nzambe moko kaka oyo azali kokonza na likolo pona minei batatoli minei na banza toyebi bango Matthieu, Marc, Luc na Jean batatoli pona nkolo Yesu. Batu misatu na nzambe moko boyokani mibale ya kala na ya sika kasi nzambe oyo azali kokonza na likolo azali kaka moko. Soki totangi na mokanda ya Josue, mokanda ya Josue soko ozwi a partir ya 14e verset kendeti na 27e verset tangu bandeko na biso bana Israël ba traverser de Josué asangisaki bato esika apesaki bango toli ndenge nini basengeli kovandela na nzambe.
botosi epai ya Nzambe sika ayebisaki bango ngonga yango oyo tomiponela Nzambe nini bolingi kosalela banzambe oyo tosalelaki na ngambo mosusu banzambe ya baamoli oyo toye kokuta esika biso tozali to Nzambe nini bino bolingi bosalela kasi Yoswa alobi ngai na ndako na ngai biso tokosalela se Yawe. Alors population bango pe balobi biso tokoki koloba mabe mpo na Nzambe te mpo na Yawe te pamba te soki Yawe te mbele tokoki kolonga te na kotraverse na kokota na mboka oyo tokoti. Nde Yoswa ayaki kozwa libanga alobi libanga oyo eyoki makambo oyo bino bolobi akomi témoin na makambo oyo. Donc elingi koloba ete biso pe tango ekoki biso bakimbangiste tomiponela Nzambe nini tolingi kolanda kaka papa Simon Kimbangu to banzambe oyo ya kala oyo biso tolobelaka ke nasali mabe mingi na mokili kasi wuta na yokaki matatoli na ndako ya Nzambe na lapi ndai na kosalela lisusu banzambe mosusu te kolo Yesu na toma na ye ya sikisiki Simon Kimbangu ndenga ye na kolanda. Eske totelemeli wana tozali nanu na banzambe oyo ya kala esika bazali koyebisa biso na mokanda ya Ezayi ete tomisokola tolongola mabe nyonso liboso ya Tata Nzambe oyo abimisi biso na bowumbu. Soki tokotosa tokolia oyo ya kitoko Nzambe abongisi mpo na biso, kasi soki tokotosa te na kokabwana na mabe na kokabwana na binzambi toyeba yango ete mopanga ezali kozela biso na kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo. Moke oyo nkolo tokoki na mokolo mwalelo na kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo. Merci Tata Pasteur ande kona biso ndenge bopesi biso maboko kozongisa makanisi na manyonso oyo ezali kozongisa biso na nzela. Merci. Yango na manso esika oyo eteni oyo kutuna na nzembo soki toyebi banzambe mine to boni misato biso bakimbangisi tolobike misato bango nyonso na mutu moko oyo Nzambe atataki solokele Nzambe ya papa dia lungana Nzambe ya papa dia ngenda kuntima oyo ye moko papa dia ngenda kuntima azalaki mokonzi oyo nde azoko representer Tata Simon Kimbangu oyo lelo nde Tata Simon Kimbangu kiangani denga za kote ya biso pwana biso ba étudiant ba finaliste écriture ya mandombe ya alobi na biso ete faites-moi confiance, je ferai de vous de ceci de cela. Donc tolongola ba doute ti akokomisa biso na esika wana dirigeant soki boza bele kuna oyembela biso nzembo wana. En entendant dirigeant kobongama faki bobetela biso yango faites-moi confiance, moi Kimbangu kiangani Nzambe moko kaka oyo tozali komona lelo oyo papa kisolokele papa dia lungana papa dia ngenda kuntima baza na kati na ye faki soki faki asilisi
bongo dirigeant ndenge boza kobongama nde boyembi yango malamu malamu.
Merci Faki, dirigeant. La victoire est certaine. Merci, dirigeant. Biso to bengami ete ba étudiant ba yekoli
na bitelo tozali mpe komona écriture na biso ya mandombe. Donc elingi koloba ete mutu mwindu aza na nzambe na ye. Nzambe na ye nani? Simon Kimbangu. Mingi bana na ye bazana ni musika. Kasi tangu bengami mutu mwindu do oza kaka mwana tata Simon Kimbangu. Nzambe na biso msusu te pakwa Simon Kimbangu. Oyo afandi wapi? O afandi na kati na Yerusalemu. Yango ye alobi ete tozala bana ya botosi totosa ye tata Simon Kimbangu Kiangani. Sika tozali kobima toyaka na Yerusalemu mabondeli pe misala. Na mabondeli toyoki baloba oyo euti na mukanda na tata Nzambe oyo tozali kosala réflexion la journée il y a le 4 janvier 1959 puis 4 janvier 1960 matei oyo tozali kolanda koyoka malamu tobomba na mitema pe kosalela tango tozali kobima tinsani ezali kozela biso nyonso toye tozali mpona kotonga Yerusalemi ndenge mitindo ezali tozala bana botosi na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwa tata Molimo Santu. Amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiamu sututambudi kwa sedieto mozola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela